spéculation ya liwa na ye mtoto personne na ndenge na ye bande ko le balobi linu mais to moni comédien moko à l'équipe pendant na ba réseaux sociaux pour ba que non maman chaque balongo le 7 millions ce que le ko la yo na yambi yo papa Massas o ko éclaircir parce que et comme le quoi confusion ba to libana ah mais côté so ba millions côté so ba linu ils ont un dossier en cours oyo il y a kufunda sko artiste na justice ba dossier en cours ezali o ezo sala mananu moki ba préparer on a avocat malembe de façon que l'artiste comédien ou comédienne oyo a retiré titre mo ya mabe na moto wana na droit à porter plainte bano zalandeng donc bano mikolo kaka au moins ndenge kine bano chauffer na kufunda na pamba mosala ya théâtre baby tango bato nyonso baye okamati ba illettré obendi na kati baki pumbulu nyonso ozu na kati babula nyonso ozu botie na kati o nyonso basilisa kindumba na pointe noire na bras tout baye na kati donc ça dit que théâtre comme ça mutu mo vande boye aza receveur alongwa et ça la théâtre donc bato nyonso baye na tête c'est pourquoi théâtre baby maintenant qui va écouter qui va respecter qui. On a mis misato. En un coup, wanande salake moi ma bemuke parce que balongola que du coup balongolo 3 dans vie âge naie balongolo 3 dans nambala mote. Système ya mboka za bazo reconnaître ba artiste comédien plutôt bazo reconnaître ba musicien. Tole la yebi azaki ujana te aza mama ujapo ya matanga ba ujana foto ke ne komba ujana mais ya ujana ta aza mama to ya na ndenge ya bien tole le na respect zala na bato baza na poto ba yamba biso pe na ba image o ezala kitoko ba mona ke tole ni mama na ndenge ya respect ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, Nakata résidence, il y a notre maman, maman Chako, maman Etokotikabiso, icône et monde de théâtre, Lelo, Toza Kolelaye, ensemble, Nabino ba diaspora partout, Toza Ab, Tokuteni Pena Moko Yabiso, icône Ototikalinaye, Papa Sele, Masasi, Azalak, Aza Abana, Kore, Banosaki Liwa, Tisiko, Aza Kolela, na famille Mobimba, na famille artistique. D'abord, je dis d'abord merci à Guissolo, ma caméra, et aussi merci beaucoup à boss JB Koumaluta depuis les États-Unis, et puis merci beaucoup à Moïse le prof. Tout ça, papa Massas, mes condoléances. Merci beaucoup, maman. Merci. Ça, c'est le lot boye, babi liwa et zara la batu nyonso, mais c'est comme si tu comme qu'on perdre ba icône dans le monde du théâtre. D'abord disparition maman Chako. Tango yoka ki ça que on ndengini. Ko perdre ba icône et ça di kambo ya bato nyonso. Partout au Kuta, bato bazo kufa partout, ça se fait. Et là, côté parce que nous sommes à la télévision, il y a un ils ont banake, sinon on a on a battu ancien ainsi de suite. Alors, les solos à maman Chako et ils ont mardi na 10h. Donc, à Otiko Koufaya, et ça dit 2 heures du temps, biso pas informé, biso toi il y a un tournage il y a Wenge, Karine Pala. Donc on était vraiment abattus. C'est un choc. La choc il y a Makasi, comme on a motozo Koufa Boye sans que Boyoka Azalaka malade. Au moins motomusu Azalaka
abeli makasi boyebi ke aoyo en tout cas amen bisika za mais oyo boyoki sangwana kutu te brusquement moto akufi tolelaki na tournage wana toleli tovandaki ti midi après naki obligé ya fortifier baninga que non courage parce que moto ya bengisi biso journée à lelo sinon journée soki efute ozomona jour à récupérer tout éviter parce que mère semaine va okunda été et semaine prochaine alors tu sais après ozomona temps mort dans makasi nous sommes fortifiés ndeko sala que toi on tournage dans 12h 13h toketi 19h tout ça pour tout la libre mais c'est un choc il y a makasi il y a au moins ngande na kina Jackie bonjour remandé na kina Jackie Passi makasi. Vous avez na Jackie première scène na bino mbale beaucoup na scène de balobaka. Ezalaka na groupe né. Ezalaka na Nzonzing oyo ngamoko na coordonnaki. Tozomona. Donc parce que il y a des scènes oyo to jouer sans que na yeba ke bato ba retourner do biazali. Ça je ne peux pas témoigner cela parce que mon anité pour écomer lundi groupe télé go tourner mardi groupe télé go tourner tant que mercredi symbiose salami moni donc yo baté na film mwana nani a joué qui na kati mais bon wana je peux pas témoigner sur ça mais na ko témoigner na o nga na 1997 nga moto na komaka pièce wana yaki mokano donc Mama Chako asalaka mwasi na ngai na 1997 et daka Nzonzing na Loli Meshia les producteurs que son âme repose en paix a utaki poto ayawa alukinga to sala na ye scénario a produire bi société comme ça 1997 garder ba souvenir parce que le les assom ta kufi ba baka ya malamu o azalaka malamu mais yo siko par rapport à ba bon témoignage ba moment bozalaka na ma bede ya malamu tu peux dire quoi par rapport à Mama Chako comment na nga nazo ya tongo na vanda toute la journée boye et d'aller comment na edo la grandeur ya relation nazalaki na Mama Chako Mama Chako adalaki atana mabe na ye azaka na mabe na toloba hein mais bato bazali o ba vivant mabe na ye mais nga na vivre mabe na ye donc moso ezaka boswani na incompréhension à likamo bo mais ko nga na tera boswana na ye donc elle était compréhensive dans le sens que soki ba pese motomoko azo jouer mabe azo fouter ye fois linga a ramener ye na chemin moko ya bien pour que mutona ko jouer comme moi bien au moni donc elle avait l'amour ngana ko ba que to joie et belé nombre na ko yebate to kenda na même Brazzaville na compte groupe Salongo ngamoto na sala liste wana ya bato ba okene Brazzaville baza jouer na pièce wana to kenda na ye na Brazzaville et to uta Brazza to zonga na do ça dit que je n'ai pas eu moi comme le mot yamuke que na joué na faute mo non parce que ce qui tang au mindondo alobi ya Jackie bine bato lamba lobby na tombe donc bala mo batie na programme à côté d'office ozomona et puis okuta Jackie batiaki akalinga makayabo mais a sauter kasi yo nani adinga pondo bati donc omona bala mo côté koto au four et au moulin. Même qu'on jouait naïe, on l'aimait parce qu'elle était l'artiste sur toute la ligne. Donc elle incarnait tous les rôles, n'engue metteur en scène à Olingelango, bien comme scénariste à Olingelango. Donc, mauvais comportement, mon socio ezalaka nango, to mon Babylone sur ma ezalaka nango mengai, natikala kokuta nango te. C'est pas nous ne sommes pas là pour na wayarabatu non mais na oluba iloko ngane nano asenga motote so ba bengi ya ko jouer alobake futa au futa combien ngefina zo bona te ya to na kachete en tout cas tout na artiste c'est vraiment bazoyer atikala ko senga
nini baza soko benga sia nani obi o chena mutu mongo ya sika onani onani ngana doyen ngana onani obo tsenga mutu wa voilà pour minimiser bateau mais Jackie a minimiser bateau té bon au fait il y a cours de grands Jackie a cours de grands na cours de grands bolingo moko ezaka wana koleka musu quoi voilà. Ça si maman chapa koufi mais déjà l'internet spéculation ya liwa na yem toto person na ndenge na ye bande ko le ba lobi linu mais to moni comédien moko à l'équipe pendant la réseau surtout pour le ba que non maman chapa balongo le 7 millions ce que le ko la yo na yambi yo papa massas o ko éclaircir parce que et comme le quoi confusion ba to libana ah mais côté so ba millions côté so ba linu et donc c'est moi image à maman ana besoin ba vu ana besoin ba vu so ana besoin ba vu. Il faut aussi avoir bêtises, mais ils ont un dossier en cours. Il y a un fonds d'artiste dans la justice. Un dossier en cours est allé, ils ont salamana nous préparer un avocat de façon que l'artiste comédien ou comédienne a retiré titre, il y a ma moto, on a droit à reporter plainte. Bano zalandeng donc bano mikolo kaka au moins ndenge kine bano chauffer na kufunda na pamba voyez donc maman Chako balongola qui est 3 dents balongola minu misato en un coup wana nde salaki moi mabe muke parce que balongola qui du coup balongolo 3 dents vie âge na ye bakolongola 3 dents na mbala mote omoni balongola moko bazeli ekita bazu antibiotique alors bazo deuxième dent aussi ainsi de suite mais yé basali 3 dents na mbala mo balongole 3 dents epesi mabe alors tango yiko yoka sikoyo ba effet nango ebandi azongi HJ nde esali que oleba yamba na tongo tango ezali kamo ya urgence ba yambi ete ba yambe vers 16h donc nde pesa ki moi mabe alors moi calme à 16h déjà mon travail banda tongo tant que comme mardi ouais tant que mardi sous na tongo azonga kuna 8h maman akufi donc ezali kamboya mieux mukutu ezali na ngope kututé mais quand on parle ba ko c'est la motoré azali na 8 millions azali na 10 millions mais ezakaka azana posa ya ba vue na hier à sala kaka mais moi je dis toujours que et locomoto aloni yangwana ya obuka quand tu manges bavu ozona bavu okose la kabatu makambo continuanga kaka mais jour ba ko bambo ke yo po kufipe sepela nango pe kaka po ba ko bambo yo po kufipe kaka sepela alors jour ya dipe o mona pe ka convocation na kombo ya telle chaîne yo mto sala kango convocation ye toke na parquet na le rwanda na kati batu ba ozonga juste donc maman Chako ezali kama ya minu balongola ki et créer infection et ça l'infection nandenge et memie na liwa ezali kamwe ba mio mwana te kondi tout le monde peut bande comme sur ya bina théâtre ba kufa kala o ça te pena respect même na kota bande ko ba comédien mais liwa maman Chako et ça le eloko moko mona comédienne o la le maman Chako a ça la live o taina bilamba balati na premier jour nande bazo ya kaya o le ba va na place matanga ça donc na ba kermesse or ba image de tambola maman papa c'est les air ya ngofo lo parce que tant ba do finga bo ba ça les comédiens na yo posa na kati théâtre c'est le vrai dans le faux wana ba Camerounais ba libonga ngana zo ki formation na côté ba comme ba ivoirien c'est le vrai dans le fond na bato ya ina balobi c'est une représentation de la vie théâtre est un métier comme secrétariat de baninga basalaka au sala comptabilité non au de la qui doctorat qui donc ils ont ndenge moko na bango mais nous sommes un peu bêtes parce que Tony me tient na place na bisoté mon sala ya théâtre baby tango bato nyonso baye okamati ba illettré obendi na kati baki pumbulu nyonso du na kati babula nyonso ozui botie na kati o nyonso basilisa kindumba na pointe noire na bras tout baye na kati donc ça dit que théâtre comme ça mutu mo vande boye aza recevoir à longwa et ça la théâtre do bato nyonso baye na tête c'est pourquoi théâtre baby maintenant
qui va écouter qui va respecter qui. Moto alongwa ki na éducation ya mabe na ndako na bango kasi amemi nango na théâtre kasi ndezo yebana ti ezo yebana ke oyo so talié comportement de hasard déjà mal élevé de ndako na bango ezo yebana nango comment moto ko yo ko ya place oyo sous-vêtement et monana ozo tambola sous-vêtement mama cha comme to benga mama cha comme ta kufi to benga ya Jackie mama cha comme ta kufi bonjour. Donc, yo sous-vêtement et mon anango. Mais, or, bon, dans le temps, on a vu ça kala. Pour nous, on a sous-vêtement, tout ça, la acrobatie. Pour nous, on a caleçon. Caleçon, moi, c'est pour mon ango. Il faut qu'on ait la fenêtre. Il faut. Oh, Luka, moi, yo kengri la de façon que caleçon na mon, ce qui a déjà vendu, déjà no kengri la. Mais le commis. Ya bato nyokalezo changa il suffit moto za moto bomonango moto ngazaka moto bomoni kaleson akita bomoni kaleson do moso avane ko ta tigri bino mutaleta botala na bino donc kaleson ko mona pamba mais c'est ezali respecté en tant que basi surtout vous les femmes respect na bino basi bino mo mi pesa à respecter otomona soki moto ana zaki chel na braza aye awa. Mais il faut que non, na chel na braza, maintenant na chel na Kinshasa te. Tant on changer milliers, changer peu mon comportement moqué. Mais ici c'est pas le cas. Il y a déjà au la sabiso banido non sous di banda. Nido na mili. Soutien mili kiko. Aujourd'hui soutien yo la sur 45. Mais aujourd'hui soutien à 23 ou là. Et qui na bordir kaka et kangi na bordir. Et s'il nyon so tigri biso na libanda to mona na biso to sepela ozomona donc yango eloko so monyango komona paste ko beta libakuti yebake na ndako na bango déjà comportement ya ko beba déjà yango amemi yango na tête mais bazo tia biso nyon so na vase moko bon to sala nini o bengana nani la matanga nyonso bo se plaignant kaka ministère culture qui para biso te soto comme la passe faut na ko senga mais pourquoi bozola ngo solution te papa Massas mokolo tokozwa solution au mona musala oyo nakasi tochana bana na biso na babasi na biso nyonso bakota na musala oyo mais soki tokozwa solution te ali système ya mboka eza bazo reconnaître ba artiste comédien te plutôt bazo reconnaître ba musicien omoni eza lokola télévision ya YouTube eza na télévision etieba numéro ya awa bazo yebela nga na kisasa YouTube na kisasa 00243. Mais tant que tu as numéro ya Suisse to ya Belgique, YouTube va reconnaître que YouTube télévision est allé international. Au moni donc il a pas si makasi parce que système ya mboka a reconnaître ba comédie je venais de dire pour na tozo ba trophée ba médaille tozo rata. Tout le monde a besoin de Rayani. Ba diplôme de mérite kaka. Oh, si on a le bien tant que tokanisa pesi ngai diplôme de mérite mais tokanisa za JP songa ba wa uta free disa pe ngai diplôme de mérite mais za kaka wana za bandeko nanga moko ba yepona ba encourager ngana lemba te tamba mo na lembi ba pienga mo encourager te massage ko lemba te zo diplôme de mérite zo en tant que meilleur comédien zo ba opesa nga ba za ko encourager mais et puis wana tango pesa matomela ka moi 2 verres moi 3 verres ici mais vrai trophée il y a l'État, vieux trophée à gouvernement, tout médaille à gouvernement, mais si on a joué en lélo, enveloppe nanga à chocolat, maman maman on somba le pain lobby. Donc gouvernement ne nous aide pas. Il faut que le gouvernement peut ça n'engwana, mais les bâtiments pas sérieux dans théâtre. Mais les à la invitation il y a quand tous on a besoin de maman et donc on a passé simple. Donc ils ont passé. C'est pourquoi mon système nano est changé. Système, bah quoi changer chauffeur, mais système ils ont même si moto ils ont yango ka ils ont kufa. C'est pourquoi toi on a difficulté. Merci beaucoup papa Massas. C'est ce que vous avez à AB programme ezandengenini est-ce que yango ebanda kabe comme kuna tokanisa do welela apa kosuka do welela kuna pe ANTP sa do welela yango ba welela mama chako bazo machako ada na famille na ye
Tozo c'est là-bas yo kanana no ba so famille ba solo ba yo ki jour date. Biso pe ba combler tozo date wana. Oya zana muke na ye ya ko tia. Moto bato ba betaka ngana zanga ya kana mbongo somba serke zo libulutu. Mais bazo biflata donc ba saka désordre pona bolande la bango te bazu kombe. Donc voilà, et dans la bateau yo tala matanga soki ezoami. Il y a des gens au ba koma ba patron ba voix mana matanga wa ba voix mana matanga wana. Alors ya ngwana ba yaka ko weli la ke nga tala munyonso la te ne pense pas là que motunyonso wa vandi wana azole la mama chako. C'est différent. Nga nazole la mama chako pona mona absence n'est pas nanga écoutez. Absence c'est pas nanga écouter parce que quand je mama chako nazaka les génération pas beaucoup. Ba bengi ote na organisation ngo zolo ba bon. Organisation on a ça là. ANTPC est déjà dans l'organisation. Il y a un coordonné Makambo y a biso à théâtre. Donc chaque Congo pas dans l'organisation il y a artistes en danse donc c'est que ça y a organisme bah ya bacha o ya cha c'est tout. Qu'est-ce que ça dit comme oué là? Nga nage nanga est-ce que vous êtes sûr que nazo la poste? Ngana la poste. Non. So moni bato ba mo wela ba poste ba un intérêt. So bato ba mo wela. Non, biso neto la mama chako un intérêt. Un intérêt. Kasi yangwana fumoni so moni kaka ya ko welele ye. Parce que na wela ni ngaso na mbongo na ngayawa. Excuse na ko za $2000 na ko benga de Jackie yakawa na pied 2000 na ma. Si on a filmé, on a filmé $2000. Et c'est dit, c'est le macabre. Mais si on a un bateau, on a tout. On a un donc, il y a un sunga. Matanga no suyeba ke ba o ba s'appauvrir pe bazaï. O ba ko duma pe bazana bango. Mais mingi ba yaka wana yaka pona ko duma kaka. Pona ko lia milekeli. C'est tout. Na suko koloba nini kosenga nini ba comédien attitude ni toza lango parce que na bi que les artistes semaine prochaine ba kunda mama. Les artistes et comédiens doivent se comporter na ndenge ba intellectuel, na ndenge ba to ba tanga. Nous ne sommes pas obligés à tout l'aksakaka manière sale toza nango. Il y aura des invités qui vont venir ba kondiambo ka bakoya. Mama Chako aza moto ya bateau. Un baobab qui vient de tomber, baobab tant que ça bruit ma casse par rapport à un état d'amain. Donc, na ba relation na yeba tuana nyoso baoya. Il faut batuana ba kuta biso na respect moko boy na dignité moko boy ata ba comédien. To là ta bien. To dans la manière, to changer mon comportement, ma ben to bomba quelque part. Tole la yebi azaki ujana te aza mama ujapo ya matanga ba ujana foto ke ne komba ujana mais ya ujana ta aza mama to ya na ndenge ya bien tole le na respect zala na bato baza na poto ba yamba biso pe na ba image ezala kitoko ba mona ke tole ni mama na ndenge ya respect na ko senga na bato ya poto bosunga biso kaka bosunga biso botika biso te bino nde bosala ka ke tozala si nous sommes là ezabino bato ya poto. Tant que tu l'as tu es que poton de salarabiso. Vraiment, boza et belé moi to banotanga tanga ba kombo ya teme. Bo sunga biso, nde to yaka ba unité moi passe air moko. Air mo ba transport au zone banda Congo air mo sa moi passe. Kateti lelo. Wana kutu na boko lo bango kaka po mama Chako atika ata 1 mètre carré te ya mabele. Bongo ngani na zanango. Bon, maman, on a dit que les systèmes, toujours les systèmes. Donc voilà, Bosunga biso, Nzamba Pambola, pour que Kimia ezala, Moutopé sa Kimia na famille aux abisoté. Et dans l'art, mais Nzamba na opé sa Kimia na libota, au Pobano baole avec chagrin, baole la makasi. Maman Chako aïe baoba, ya longue na famille. Vraiment Nzamba asunga libota, oyozoa Kimia. Merci. Remerciement numéro parce que toi numéro ma papa ça c'était ton banandenge ni numéro pesa numéro nangezali 00243 89 74 80 143 243 Kodamboka 89
74 80 143. Nana secrétaire te bobengi ngamoko na code directement na kene commission la déjà pour la maman chako bien. Maman Kulutu Christine Ndulu, Maman Kulutu Vivine Sandala, Maman Nangai Lili Songolo, Dodi Radi, Bijou Kazadi, Anne-Marie Chika Bisika Bozali, en tout cas Yangel Ngoy Narobo Sanate, Lamedor Beni Antonio Narobo Sanayote, vraiment Bozali Ebele, Didier Ngoma Bisiko Zali, Didier Mutombo, Ndegonanga Papa Do Kalonji na Canada, famille Moulolo, Trésor, Boza Ebele, Roger Schengen, Mokili Mobimba, Bozali Ebele, Roger Ndosimao, Boza tellement Ebele que Muriel Kimpakala, Boza Ebele na aussi Sabinote, pardon, vraiment, Nzambe Asunga, oh na Bosani, pardon, na Bosani te, mais tant Ezamouke. Bosunga, Tole la Nabino et Longo, vraiment, et vous allez malam mingue. Merci. Voilà, là c'était Papa Sele Massassi, icône autoticanie à monde théâtre, beaucoup de lobby. Bah, mais contentement par rapport à comportement, au bout de déplorer, pour tout le commentaire, comment, pour la Ninsoni Boye, pour la Ninsoni Boye. En tout cas, vraiment, je dis merci à Papa Sele parce que Azon là. Merci beaucoup à notre boss, JB Koumalou, le vrai pétrolier de Dallas, à Dosenga, Nakata Suisse. Merci à la maman, la maman Belgique 2, maman Belgique 4, tout le monde. David Olito, na Paris, nous tous les Maïbé, FM depuis Paris, donc nous tout. Donc ça n'est fini, je remercie donc Guissolo et puis la session Yandego. Et ça fait donc bon plaisir. Tout ça la matin, tout doit continuer, pour continuer à la émission. Pour aimer, pour partager, pour s'abonner en plus à Kata Congo Victoria. Voilà, on se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Ndeko ya Congo! Pona masolo ya culture ya Congo, ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi Aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli. Mwana mama. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey, Kania!